Maniké abandonné aujourd'hui. Quel est ce journaliste-là qui est allé voir Maniké depuis le samedi? Aujourd'hui, parlons de Nano Oyo Tofandisi à Liboso, Ezali Grâce Mbizi la sexy. Nga, je m'attends na yebika ke yona Grâce Mbizi boso la kate. Relation na bino nanu nommé balé na ye. Ezala gandenge ni maman. Donc déjà les kanisi wana Grâce à qui na ngoya olukela e makoki pour qu'azo avocat et tout ça y penga. On a compris qu'il y a un kanga monté dans l'humanisme. Donc na Grâce Mbizi pas na humanisme. Il y a battu. Na salini ni na bongisi ba via nani na pesi na mbon. Donc Grâce Mbizi pona écouter lobaki mutakolo ngola mani kako bimisi zakati. So la ndiba to balobi Sarah Zamabe. Bano benga mutu mo kinye yo Sarah Salarani. Yo Sarah Salarani. Yo Sarah Salarani. Ba oyo conscience na nga na ebiki na finga bango sans cause et aba gloria olangi na contacta bango. Makabon neti Ken Piana. Ken Piana na kutaye bakanga ya kenda prison ba chaye place à mabe. Menga na za mwasi. Na ba relation, na ba ami, na mibala ba ami, na penza na ba relation. Na kenda na prison, na ba relation na nga isala ke ba longole place azala ki ba chaye place à malamu. Isala ke akoma pe ko vanda zo mopepe ba osalisi pe misala te ba pe ba ye ba otala e. Mais ken abima prison pour na lo baba bobar sur nga. Papa bana Sarah zara na kacho. Ce qu'on a confirmé na maloba manika lo ai ke mutu dana simana. Akufi martyr ya kombo afali parce que azala bienvenue na quartier latin. Akufi martyr na kombo alia parce que moto ke batami ezopela. Donc ya kufika martyr. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Mbote na bino bisika ezwame bino bandeko awande bisika mbwa asumbwa. Aujourd'hui vraiment mbwa benande asumbwa par rapport à la situation oyo ezokoleka na communauté na biso, par rapport ya makambo somo ezokoleka na société na biso, par rapport ya ba réalité o nyonso ya arrestation ya Maniké bandeko Balandi bomoni tenga na longoli na balinette. Bien que nazo supporter lumière aux aliboson na ngai te mena longo li balinette pour mona bino bien pour bino pe bon mona bien surtout bandeko ba fandi awa émission oyo na ko fandi sananu les enfants de Maniké bato nyonso ya mutema mabe bozo bakiti bo fande puis na kita liboso to pesi Grâce Mbizi la sexy depuis mboka ya Europe kuna kiti afandana parce que to sola na Grâce Mbizi on dirait que bino bokozala awa to sola na Grâce Mbizi o akobimisa makambo bino boza nango besoin to sola na Grâce Mbizi oyo azalaki ou bien o aza parmi ba pièces maîtresse pe ya Maniké bato oyo bazo kosola très bien na Maniké bato pe babanaki kosola très bien na Maniké. Grâce Mbizi azali wana akoluka moye apesa biso makambu oyo esengeli mais ana plateau tokozala na Sarato la une façon to relayer juste un message à Grâce Mbizi au doza nango pour na bino bandeko ba congolais à travers maman Sarato la yango na sengi merci na maman Bijon Ketani, papa Jean-Pascal Leka, un bon papa pour ses enfants, un bon mari pour Maman Bijon Ketani, papa Noema Vakala Nzinga. Un grand merci à vous, papa, parce que bon, il y a maman Zozo, mère va tripler, maman Déborah Lubanda, Kilo, mère à Calgary. Je vous aime beaucoup, maman. Maman Yvette Mbambo, bonne guérison, Bissika et Zoamio, Berthe Condé. Merci beaucoup pour le message conseil. Le maire fan, je vous salue. Président Bébé, maman Nathalie, Nana Moussibou, Angelos Carouane, Fatou Dokonti, Makia La Kumba, Jenny Bête Industriel, Tata Poefa Pekato, Mbote Nabino, Bissika et Zoamio Bino. Adeline Aketa, c'est la Kinkela. Madeleine, je te salue, Madeleine Aketa. Et puis Solmbe Mbakala fort. Donc faut même à lobby na live na moni penate. FBI Debo Bouchap. Solmbe Mbalaki. Dalia Onima. Yepe na live lobby na moni te. Papa Edi MK. Yende aza côté kuna. Papa dit MK. Canada. Ouais, donc Nzambe azala na bino papa dit MK depuis Canada wana. Papa Diego Milito, babik dédicace non papa Diego Milito, wana beau frère. Amélia Mweba na pesi. Amélia Mweba.
La Privado. Jenny Beta industriel, moi c'est Pembe l'honorable Jenny Beta. Malgré jour wana yona Jenny Beta. Oui, mais il y a combien honorable? L'honorable Jenny Beta industriel. Honorable Jenny Beta industriel. Tout ça, nous voyageons au Canada. Mais yona honorable ti. Ah bon, non le bani ni maman. Saratola. Na persona mbote to banda émission parce que il y a des choses, il y a koloba na émission mbote. Wani si vient jour raté. Mais pas ni. Ye azana pe awa. Oui, na monde ti placement il y a vide et tikala kin na sima. Toi vendre dans la chaise roulante. Ye chaise roulante, ye fo ebonga. Baba bobozwa ebonga o ya vide eza wana. Bo chela e juste na sima ya grâce mbizi. Bo chela venjora kiti wana afanda. Soki babundi police ezali. Bakoki no samba baza la peine na ba avocat na bango. Santé kitoko maman. Santé très bien par la grâce de Dieu. Voilà. D'abord fatigue. Fatigue déjà et zo monana mais malgré ozoli la fatigue tokofanda to sali ba émission 16h 17h. Donc au message non la fatigue. La première question na qui n'a besoin na tout Sarah. Tes actions que tu mènes là. Oyo omenaka, oyo okyo salisa bo okyo sala bo, tu le fais au nom de Saratola ou au nom ya fondation Saratola avant ko tapena na maman na muzindo amaka. Na sala ngo au nom de fondation Saratola, au nom de Saratola parce que la fondation porte mon nom. Donc à la sala on combat Saratola, j'ai une fondation qui porte mon nom, fondation Saratola en sigle FOSAT. Mais pourquoi au lieu de beaucoup griffer comme fondation, il y a ton nom qui est connu plus que fondation. Oui, parce que nous avons une personne publique. Nous sommes tellement fondation et ça la action. Fondation telle, fondation telle. Ce qu'on a la public. Donc, nous avons Saratola Sala qui action. Et la fondation Saratola Sala qui action. Est-ce que c'est facile aussi de gérer, d'engager une fondation et puis au banapé qu'au ça là-bas action, quoi apporter ce que vous apportez, ça vous semble facile ou difficile? Ouais, mais ça le rôle à contrat au signé. Et contrat on a signé avec tout cœur, on a signé un contrat on a noté. Très bien. Et la bande fondation. Donc nous avons commencé ça et ça nous avons solo on a kana passi. Comment ça la ta que nous aura tellement quelque chose na boko la ba nanga. Na fute sika mucha mutu. Na somba na zanga ya reliate. Na ozanga santé pe okanisa bato bazana balabala. Très bien. Alors première fois salaire na YouTube na zoka à $300. Il y a 20 na kenda au récupérer. À l'époque là parce que à l'époque nous avons ça provision à $50. Voilà. Pour $50 on a provision. On est belé. La somme à demi sac à l'eau la somme à cantine à foufou et manioko. Et 5 ou 10 bicola masangu. Mafuta mbila, mafuta huile. Matungulu ata botte moi ata 5 000 francs. Osobi pondu boniki. Biusi ata 5 chassés, boulamba moko. Osobi moi 5 kilos Topson. Donc $50 on a besoin sa provision. Très bien. Dans la caille bateau, dans l'axe bateau, comment on s'approvisionne à $50? Comment on s'approvisionne à $100? Bateau soit dans $100, on va la PC, mais on le va au bongo et qu'on approvision tété pour y éviter. Très bien. So y est au sala. So qu'est-ce qu'il a au s'approvision. Donc, nga dans la monique là comment on soit à ma place, moi chaque fin du mois on a besoin de quelque chose. C'est lancé la fondation. Mais Nazareth, on a ma coquille au ça, Mikanda na monté. Mais quand même, j'avais une fondation. À comment je salaire, comment moi 700, moi 800, moi 1000, aux hommes sous 800,
1200, 700, Kabongo, ils ont varié. Et bah, qu'on permettre quand même d'économiser. Ok. Na bombaka, nazo balola, nazo bomba, nazo balola. Et donc il y a qui vision nanga, la souffrance nanga la senga nzamba longo nanga na pasi. Tant na moni ki nzamba longo nanga na pasi, faut na pour que ça contrat. Ok. Bah tu belé ça la fondation et mon quoi nelote. Fondation pour ça là faut y mon zanelo. Parce que bah tu vas tchara plus nous sur na partenaire. Na kenga na fongola rapport na ba tu vas adhérer na fondation na mena kangango. Fondation na ba tu vas adhérer à société. Na kangango pourquoi? Parce que ba chantage ka ya buso bande sala mara. Ça sala fondation na yewana oso ba partenaire ba pesi mbongo ya liaka. Oh na sala ba dona mutuki na nga na posa na somba bénédiction na somba quand on a mbongo. Très bien. Sadaka on achète la bénédiction, tu dois arracher en haut. Tu dois arracher la grâce, tu dois arracher protection. Tant au monde a mutaki si tomba lobara aibi étoile. Au kabelo mbongo aibi étoile. Pour n'y appeler ça mbongo, au somba ngoti. A sombi. A kabelo mbongo. Apesi mbongo, a mbongo. Aibi étoile na yo. Voilà. Donc sikoyo na ndenga nzambe ezaka bénédiction zo arracher ba bénédiction mapambola tamtanga salo mabe bénédiction mon salai mutu gangi ozo comprendre donc moyen mutu salo mabe ezate. Très bien. Dans la salle on a ba propre forme. Très bien. Ils ont place hier. Ba partenaire nini yo zala na bango la fondation na yo, est-ce que tu as déjà des partenaires? Est-ce que tu attends aussi que le partenaire va se joindre na yo ou bazalaka déjà? Bon, bah partenaire net na niveau à Afrique. Partenaire na niveau Nzamajab. OK. Même la fondation na partenaire niveau Nzamajab. Majab balinga ba action. Oye kusunga ba tu ba soutenaka. Très bien. Bango ba partenaire na liboso. Mais tout ça va pour na zape moi parce que Majab azara des partenaires à batuté. Et à ça label. Mais azara partenaire nanga ngamu na kombo na Sarato aza partenaire nanga. OK. Aza partenaire à chaîne nanga, aza partenaire à fondation nanga. Et en dehors de ça, na ba voyage na mucho sala nzambe pas meki opesa biso ba partenaire à mindele. Ba partenaire libando mona ki osola na partenaire kana translate quoi. Mais bien anglais ocho lobby partenaire ayoki à interpréter yo pe osali. Donc voilà, ce nzamba pambola nga parce que nzamba mona que na sala fondation pour na partenaire ti. OK. Na sala ngo pour na nazo rassuyer na na sunga abatu. Très bien. Place on a ko kate mais na posa na sala na benga pa partenaire. Na posa na sala le mo boye. Mais ma koki na nge ko kate. Les partenaires osani ache mabo. Très bien, merci. Avant to koti siko na virage yango place makambongo ezo banda. Mais avant na kota kuneza ma question ka songi ozaki na États-Unis, Washington, OK ba Californie, ba New York, ba Nîmes. Est-ce que okoma ki pe na ndako papa Bondo na maman Maria? Question kaka po eza kaka moi elo mo moki nazo leka. Na tuni question. Yo okoma ki papa Bondo na maman Maria. Na komete na leka ekaka. O leka ikaka. Tena komete. Tata po bokutani te? Ah. Tena eza question. Bokutani pe. Ngoye banyoso eh. Tena ça. Wana ma tata po zeli ngoti avion. Tata pas la ville Boussous quand même à oser rezo. A mati quand même avion. Serre na bosani prince. Très bien, voilà. Ah, c'est une famille. Et ça va question autour na te ko kutana gina tata ko. Wana eza automatique. Na yibitina na tout. Tadi. Wana eza automatique. Mais tellement aza bateau ba adoptanga lokola ndeko. Neti tata po adoptanga lokola leki. Donc, il est nécessaire que nous tata pour tout kangaka ba photo. Et puis, elle est trop discrète, cette dame. Ouais. Eh, bah, quand tu as un monde de discrétion, il y a so moni photo dans la moto. Té, au monde a dit, bah, grande, sera au collaborer dans ma grande personne, bah, la discrétion, bah, le bâté. Et les quignons sont. Tata poiso avion. Alongwa tika mbal nena bana.
aya ti New York. Tant na komi na okende bayotikanga na okende New York et ayaka Washington. Siko nga na New York le même jour tozo ngana tata ponte la moro tata po ozo ngana ville na e nga pe na ozo avion na okende conférence na New York. Toko mambo tata pa komi retard à rata avion. À rata avion. Siko ngai il faut pas rattraper nga pe pona comme air nange comme qui déjà et bouja qui tu as qui retard ma soleil qui tu as qui retard ma soleil les kaki alors tous ay ka tous olia tous oseka siko to la li retard to la muki makamnya tout retard alors tata poza qui siko obligé ngana sala ba formalité ba changer nga avion ba futa ba pénalité futa siko pénalité ba tala siko tangue komi avion o a changer kinga normalement tanga someli nga biya changer nga avion ba changer nga ba bifuna futa bagage pour ba voyage na bango entre ba état ba autoriser ba bagage te toza bagage na suite fo futa elo esikisa nga kaya ngwana sko tato komi wana tellement na lingambongo mingi bata immigration bayebisinga babi bata delta avion delta babi no pona valise na ye ifa futa $81 yoka tata po Sarah oza mwana millionnaire tia carte futa tata po carte nanga Congo eleka te alokola abi namoni mutalinga mbongo loka yo te Sarah baloka pola azolokola bazokota mpo bazobisa carte $80 pour cash te kuna États-Unis cash te ka carte abisi carte na ye apesi bakati 80 sikotan toloko ala tobimanga bi ya no futi boye mabe fallait ka bakata na carte na donc c'est une famille oyo nzamba pesanga ba adoptanga penza lokola leki. Très bien, merci. Mesdames et messieurs, émission Nabiso Ezoko continue, mais Sarato l'a beaucoup critiqué, insulté, tu es mal aimé et pas yabande kona yo ebele balinga kayote Sarato la afanda kana batute Sarato la azamutu ya koche placement ko na batute de yo moko nan lorsque yo wa prena ka babiloko nyonso makambo nyonso do ileka kana kombo na yo tu te dis quoi Sarah? Ah tadi Yesu kutu mwana nzambe ezakani nzimo Yesu kutu mwana nzambe asani abongola mai na vino ebongo ezalaka deliver ezalaka abongola mai na vino ya banguna yango ikomelanga titre nzembo ajibango yanga nini Ezau on comprendre nzambe kutu mwana nzambe abongola mai na vino mais bato balingaki ete babambaki mabanga babi Jésus Christ na Barabas bato baponi Barabas bongo ngai etadi est-ce que nasali nini na bavie ya bato nasali nini na bongisi bavie ya nani napesi nani mbongo so otali nano nazwi kaka neti couple manjabu basungi bato bakabelaka bato bayedaka bato mais ka moto bayedaki atalisela bango mandoki ya banguna ekomelanga ekomelanga to bakanganga omona mda bato bosala feti bomela ba champagne ozwi okufa na prison bana nao bakosouffrir bakodelengana batyolata poison kuno jomi ndongola kutu abima kizengi papa nani nani inapta azwa AVC kuna yo bacubata elo mwa mabe okende osala pena nini Sarah? Dieu merveilleux kasi yango wana nzambe akutanisanga na batata po nzambe akutanisanga na couple majabu akutanisanga na bato baza vrai bato baza vrai oyo balinganga esolo talaka balatisanga na baliwa mama ya mabenganga boleli mpo nini fallait pas olela oleli pourquoi biso totala bino neti ngane na vanja na yebi ke yoza pouvoir aboma mutu te
ozomona bamabe moko bato basalanga me efungwelanga quand même baporte nzambe ayeba motema motu nzambe atala ateni te atala kati ya motema motu po afungolelo baporte nzambe ayebi ke motu oso napesi ye na nsima na ye osunga osalisa bato ebele donc so ozwi couple neti majabu bongo nde basungaka bato me omona dans les pambaka boye toyebi harcèlement majabu ezwa baza bamagicien mais lelo nazoyebi so c'est tout le monde qui veut travailler à majabu mais filtrage pe kiyungulwe bazoyungula mama c'est tout le monde qui veut travailler mais est-ce que va travailler un magicien? C'est la méchanceté gratuite. Tout simplement, ils ont jalousie. Dès bon mon amour, mon oiseau mata, bon le casco ba bakal à matate. Mais comme il trop tard. Et net il commandé à trop tard, bakal na les kabita pour la tout. Comme trop tard. Donc so lundi ba tu balobi Sarah Zamabe. Bano benga mutu mo kinye yo Sarah Salaraoni. Yo Sarah Salaraoni. Yo Sarah Salaraoni. Ba oyo conscience nanga na ebiki na finga bango sans cause et ba gloire ya olangi na contacta bango. Et na finga kai ba période à rendre ba compte na ina fait rigola. Pour itala ngati na dai po jeter ya finga yi. Na finga pour na faire so rozui neti site ya capage pe na lukaye ezara marambo héritier. Donc bateau yo conscience nanga ebiki sans cause. Kami Balewana bateau yo oyebi ke sans cause. Sans cause, oui. C'est un capage na gloire. Langue, oui, oui. Mais yo au fingi bateau belé balobaka Sarah za parmi bateau ba fingi internet mobima ka de wana. Ka gloire langue. OK. Gloire langue na c'est un capage place conscience nanga vandanki. En tout cas na fingi moto sans cause. Sans cause. OK. Asalanga ta mabe moroté a calculer te pour gloire une émission mota salelanga dans le passé atikala osalelanga te menga tonka bangamna bangona faire ngana yi donc bato wana mibale capage na gloire en tout cas sans cause sans eloko en tout cas na kenda na bango ndenge fallait pas na kenda bango na luka pe bango na privé tout solo là parce que na vie sozo reconnaître mabe au sala mutu ndenge aza envie senga pardon. Très bien. Oui. Kozela ta kufa. Oui. Ndenge pe mutu ana aza envie limbisa ye kozela ta kufa po limbisa ye. Très bien. Po eza en fêté. Donc mokilo esalamaka bon neti Ken Piana. Ken Piana nakuta ye bakanga ya kenda prison bacha ye place à mabe mais nga naza mwasi. Na ba relation, naza na ba ami, naza na mibala ba ami, na penza na ba relation. Na kenda na prison na ba relation nanga et ça là qui va l'ongolé place à Zala qui va changer place à Malam et ça là qui a comme un peu pour vendre dans mon peuple bah on s'est laissé peu misalaté bah tu peux bailler bah otalae mais qu'un abîme prison pour nous le baba bobar sur nga papa bana Sarah Zarana cacho Azarana prison oyo kana le rwanda ngwana te na yoka déjà émission et ça les masala tout ça pourquoi nga na ki na ba relation na nga bazaki kuna ba soutenir ki donc au moment quelque part na ba tu ko salisa. Yango on a essayé de pour na manique na on s'attendre na rien parce que ako bima pelo ba finginenga. Yango on a memela ki kaka makuta pour éviter des problèmes. Donc jalousie na motema mabe et mataka. Très bien mais aujourd'hui Sarah kakana logico to kende na yangona au série prochain kana et nous comment côté oyo bena on a série prochain na on a lobi. Ça te dérange pas aussi et tout ça yote que na sala nanga et le côté mais tout le monde ça me dérange pas son Natalika histoire et son Nathalie histoire à Jésus dérange ngate. OK. Jésus Christ moi na nzamba sala batuni sala batelo ote mais au mona ke mututo ina ki batu bazao linge suste mazaki nzambe asali batu babolamu tala batu bayeko kangaye bayokanga Jésus Christ bayokangaye nanya kiaka petelo mtakata litoi petelo akati mutu litoi tanga kati mutu litoi en même temps batwana bayo kange petelo asali neti abundati ayo bunda mais na bolingwa nzambe azusu sa seni a continue ko saka miracle azong saka litoi ko sa bolamu azongisi litoi vous comprenez
Donc voilà, qui montait à ma béfouta, t'as dit, je me reproche de rien sur la histoire de Jésus-Christ. Jida Iscariote a décanzambi. Nambo moi malonga tenzamba salaraini, masalaraïlote. Très bien. Et matekaï. Donc, et ça, réalité à Mokili, ce n'est pas tout le monde au bas au sepela, non, au lingo, au sepela, l'élévation, non. Kaka jalousie, ni tété ça, il n'y a rien. Très bien. Toujours cité quand il y a de jalousie, on a Sarah Mabé, mais au moins, s'il y a un problème dans les réseaux sociaux qui touche chroniqueurs, chroniqueuses, yo ozalaka parmi bato ya liboso pona côté les mains. Ezalaka pona nini Sarah, ezala une façon de chercher à laver ton image ou pour ça innocence na yo ou bien culture na yo ndé oblige yo de le faire avec un cœur. Eza mon nature. OK. Eza nature. Juste nature. Nature. Ça ndenge na ngai. Atana bina serré sentir na kanamité na ba fils na kokate. Très bien. Nature kaka. Très bien, mais aujourd'hui parlons de Nano Oyo Tofandisi à Liboso, ezali Grâce Mbizi la sexy. Nga je m'attends na yebika ke yona Grâce Mbizi boso la kate. Relation na bino nanu nommé balé na ye. Ezala gandenge nini maman? Bon, quand Grâce Mbizi to sola kate mais non to sola ndete na vie. OK. Non to sola te non to bengana te non to komana te en fait. Donc to ebani de loin. Et non tout ça prochainate. Très bien. Alors, dans ce qui appelle les lobbies, Sarah, félicitations à tout Sali, tout Zabatou et tout, on a s'appelé vraiment. En tout cas, à féliciter Inga. Et à part ça, ceux qui ont les lots au monde, on a ça là, on a à travers une émission. Manika Zatan avocat. C'est vrai, à ça, ma base au pire, mais. Maniki, Kofingo Nyonso, na. Ata avocat Zatan. Azan avocat. Ata mon côté. OK. Abi mutako sauté. Toko chama peka likolo te manika sali mabe oui. Mais ata mutabo mi mutu ba pesa ke droit ya avocat. Oui. Manika za ata na avocat te. Yango na olinga to sala émission. To me ko parler sur yango ba to bana posa ba sunga manike. Ba aider. Et les tout ça la émission. Voilà, mais nakanisi ça qui émission bato ba moni émission qui tout j'avais suivi ngamoko na participé qui na live wana de plus de 5 de 1 cas donc plus de 1000 personnes au babana qui kolanda live wana apparemment neti Grâce Mbizi pe azali au centre il y a bazana besoin ya quoi apporter soutien na bango et pas ya maman Maniki oyo azoko se retrouver na place à passi na makala kuna eloko nini oyo ya malonga oyo yo monaki na causerie na yo na ndeko na yo Grâce Mbizi oyo ko ki koza lokola solution pour na Maniki oyo azali na place à passi kosengela ya avocat kosengela e makoki bazwela ya avocat parce que ana to za na avocat azana droit azo piriger ba peine nae mazana droit ya un avocat donc déjà les kanisi wana grâce à qui na ngo ya olukela e makoki pour kazo avocat et toucher ipenga on a compris qu'il y a na kanga monter na humanisme donc na Grâce Mbizi pas na humanisme donc Grâce Mbizi pour na écouter lobaki mutako la manika ko bimisiza ka sindi soit Kofi soit l'État. Pour Cindy, soit retirer plainte de l'État au commisalité. L'État au commisalité. Voilà. Donc, soit Cindy, soit Kofi. Na souka la mokutu ye mora beleli ya Cindy, limbisa biso. Donc, à reconnaître. On est monté dans la vie, il faut reconnaître. À reconnaître non, bah, erreur à Maniké. Et puis à s'excuser envers Cindy parce que Maniké a encore mais à présenter. Sa santé, hein? Mais lorsque Grâce Mbizi dit, je parlais avec Maniki avant même que tout Bakangaye, apprécier la vérité, donc il fallait apprécier. Mais apparemment, na monokoya Grâce Mbizi na live kuna na yokete Maniki azokufa na 3 combos oyo ememi yebisika oyo ezali Alia Fali na Bubu Liondela. Pour na yo ekoki kozala di à quoi rapport nini ekoki kozala entre Cindy
na bakombo wana misato po etinda ye lelo na makala. Fali parce que Manika Lobaki fallait à la layo. Ok. Alia parce que il s'agit de Bombanda. Il paraît. Ok. Parce que soto yo qui peut sindi na monokona Lobaki na muto azana na simana yo. Muto wana bazo supposer Fali Alia na boboli yondela. Ok. Alors ndia ko bimisa vérité o basola na Manike atikali kozana relation. Ali atikali kozana si mama nikete. Aluki même numéro ya Ali azozwa. Donc ye moko manike asala ki ba pétage na eso ameli ba plan na ye ndenge zala kaka. Asali pétage mena na pula mabe. Bon alala pa la muka yela Fali ayela Fali bongo. Ayela Fali bongo. Est-ce que akoyi na pula muto alinga bêtise na kombo na ye. La personnalité muto afinga atata. Yo somona sindi ba fingi confina quartier la taille au stade. Même attendre ba texte na jamais oyoka vocal ou nzembo moko yi. Ayakate. Mais so tali na orchestre lenti tokena TP héritier. Jack Love wana so ba fingi héritier ba fingi orchestre na mo. Asa ka droit de réponse. Mbala moko yi. Mais sindi aza mutu mo ya alingi luzito ana ete so aza économie, alingi respect. Ye na mona ndete donaka mu Congo. Honorable ndeti do Mukongo baluzito wana muluba akozala na ngote ngala pe akozala na ngote mutete la kutu komekate akozala na ngote akona Mukongo akwesiko na pula mabe yango moni muto alinga réputation na ye mbala moko o memo na justice on comprend donc elo esalenga bien parce que ayo confirmer biso tout banda okanza pongana Mumbaya tozaki ya Mumbaya osenga Manike a dénoncé bato nyonso bakina simana we ya bisisa binga sola kina Manike ata mutu taza na simana ye donc azaka ye na bilamba na ouais vané na prison so piriger loko ezate omoni mutu bato bana simano mouvement et sentir quand même abisara yo moke kuno moni eloko ezate mutana simanete a sibirka je suis Manike ezaka na ba réseaux sociaux. Ya okoma na ba commentaire. Mingi ezaka na commentaire. Je suis. Non. Tous en conscience. Conscience ezaka na ba commentaire. Ce qu'on a confirmer na maloba Manike aloba ke mutu tana simana. Akufi martyr ya kombo Fali parce que azala bienvenue na quartier latin. Akufi martyr na kombo Alia parce que moto ke batami ezopela donc ya kufika martyr siko ti ndenge bomeki kosola na grâce mbizi wana Sarah. Penses-tu que na temps oyo les avocats bakoki ko constituer bato mo bakozwa ba avocat pour na ko défendre Manike même si ba avocat na ba monani Manike akozwa soin na bango lolenge kani donc omoni likambo grâce à Koloba aosengela Manike SOS parce que même si on a des avocats, on fait des avocats, on a des transports et tout donc c'est compliqué. Faut zoamae les faut ça ma cambo et banana na simana. Faut ça la sentimenté. Éviter vraiment le sentiment. Bana simana mais mon isiko batu baza éviter vraiment le sentiment. Comme il lo barito bébé. Je suis Manike wana o baza ba commentaire. Total à ceux qui peuvent faire quelque chose. Namoni na tongwa wa photo mo ebimi azolia soso. Manike la tiro azolia soso na ye azoseka na ye na prison pour non. Donc ye alobi tembe et si la raté jusqu'à la fin la lionne. Voilà. Mais aujourd'hui Sarah Tola vient jouer à Autofansina et Bonga. Azali tata mwasi ya bana ya Manike. Mais au regard de cette situation, les gens disent na ba réalité o ezoleka na ba réseaux sociaux na ba pic na bango, c'est comme si Vienjora azali aussi à la base il y a arrestation il y a Manike parce que yé mutu abimisaki ojo wana na place publique. Est-ce que Vienjora il faut avoir attitude au yazu face il y a mwasi ya na ye aussi akenda bazana bana na kati. Il y a tout ça les missions manjo interdit. Et ça va prendre familiale na bango. Moi été bezate. Tant ça zo rendre Manike ba compte à se servir na Cindy na Kofi.
parce que yo mtabimisi audio ti to koma na mama kala tu mama rue Faya et utika na audio wana donc internet epeli motuka mpona audio wana donc ye azo rendre manike ba compte moko boye o biso toyebi te mais à se servir na Kofi na Cindy. Est-ce que Kofi a comprendre que non, aujourd'hui, s'il y a une personne qui a exposé sa vie privée dans la place publique et sa vie vient de voir, à comprendre dans nos triangles, ou bien parce que Njora maintenant, Azali, la bienvenue, Azali Oyo, Azo Kolobe, la papa Nabiso, il faut nuance yé à Roloba, et à Lokola Makambo de Loba Minabibi. Aujourd'hui, bimaki parce que d'ailleurs na combat fallait na parti. Bazali na besoin de réaction au bimana. Bras de fer au bazana moya guerre froide au bazana moya au batama. A luka, oyebi ke ko fallait no manka profiter. Est-ce que Kofi a lukarati a lobisa fallait manquer respect. Est-ce que peut-être ngez à l'occasion mo fallait manquer respect mais après signer ba mopika au Congo. Donc, parce que comme il fallait, comme Jean-Pascal Mohaïbanité au lieu de très bien. Yangope grâce à l'Obaki, à Bengi, Batunio, sur l'Okunion, sur Boubou, Koutou, à Bengi, sur plus de 10 fois. Azo Yamba était donc Moutunion, sur Azui, Moutoutou, Azui, Maboko, Ati Likolo. C'est ce que moi je vais parler avec les frères et sœurs. Nabino baye beaucoup misaka lorsque moto azo finga au fingi bien au sololi peno so solié pena obimisi pena bo soto na ye ala kisani yo pena au sololi lobby nazo salelo western il y a 50 €. Regardez, aujourd'hui j'ai l'habitude de global vie à la gana singlier. Manike est en train de diriger sort na ye moko. Preuve, lobby même grâce Mbizi Abadou, Oto Yebiye na makambo te, baye ko sala émission na sa rapport lo bamani kaza même pas na avocat. Même pas na avocat. Même pas na mutu oyo akoki kozala que azala derrière maniki. Je suis surpris et ça va vous choquer aujourd'hui. Prince, c'est un garçon oyo azoko sala musala na ye azana besoin ya évolution. Musique nae et que liboso il y a certaines choses moyen à s'afficher les sous exact même ses maman nae et ça la bongo c'est normal même à la course il y a pouvoir c'est ma maman elle reste ma mère n'a ko soutenir mais na makamusus n'a ko s'afficher s'il s'agit il y a ma personnalité moi ils ont ko toucher ils ont ko nuire non supporter maman na ngana ndenge nyonso mais moi j'apprends même aujourd'hui que c'est Prince Babia qui cherche à savoir son maman nae basomile déjà chambre. Vous savez na niveau nini o manike azala célèbre et pas batu belé que Merwana a finga ka bien. Que Merwana azala ka bien. Regardez comment elle est abandonnée na professeur nae aujourd'hui. Il y a ceux qui font ça aussi plus que manike baza. Na ya mibali. Plus que manike baza internet awa. Okozo mutuloko la fere ozo finge zoba héritier solo nzoto sida Fali PD Kofi Mutunguba Wera Kizengi Jibe Mpiana Abela Kaliboma wana kuna amela makorodo yaya bakombo wana nyonso na tangi bazana personnalité bazana bazana lokotro bazana lomeya bazana relation. Mon frère, ma sœur, tu veux sacrifier vie na yo juste à cause ya kosala bato plaisir, bato internet, et vous oubliez que non, tout ce que nous faisons dans les réseaux sociaux, nos vidéos restent. Bazwa libaku ya kokene na ba instance oyo de sengeli, allez vérifier ba vidéo presque tout ça là oyo batalaka balandela kango. Mes frères, et puis ebele ya pas ça que bazalaka ba journaliste était ebele UNPC ayebi bango te. Mes frères et sœurs, UNPC ayebi bango te. Bazali na carte te. Bazali, ce sont de parvenus, batou oyo baye ko détruire mon salo. Et puis, soko landeli pe bien, la majorité de personnes qui sont na babuzo bebele na internet, bazali, baye oyo bazalaka en ordre te, baye bi mibeko ya musala oto salaka te. Vous insultez, les insultes ezali mabe, kofing ezali mabe makasi.
ezali mabe makasi. Sala analyse, critiquer Moussala, critiquer président, critiquer gestion, mais n'insulte pas Coco dans la vie privée n'a été. Maniké abandonné aujourd'hui. Quel est ce journaliste-là qui est allé voir Maniké depuis le samedi? À part Sarah. À part P.O. Namuni Nani, comment elle s'appelle, Grace Mbizi, au P.O. donc à Télémi, pour n'a pas Bassouma donne de Konabango dans la prison. Prison, ils ont la place à bien. Ata ozo lia bien, ozo la bien, ozo sokola bien, ils ont la place Yamala Mouté. Parce que ça s'appelle prison. Boyebi définition, il y a prison, Boabato Mayeli. Et puis ça biso Mayeli, biso bato, oh, toza libanda, to contrôler mino kona biso. Et l'oba Mumbaya, tokangama kaka, les propos tenus par mon invité, ça n'engage que lui. Jour les alliés au prouver place yo tangango. Na livre wana, na chapitre, na page. Oyo, na article. Na article. Na mutu akoma yango. Nous encourageons le mal. Bon, n'amitié nga pas, je suis parmi les journalistes et Mboko, je suis légal. J'ai ma carte. Zelana nona ba ba kanisa biso toya ka bosala ba jawa. Sarah, pardon. Nous sommes en ordre. Nous sommes en ordre. Ça nous donne aussi le pouvoir de faire Oyo Bino Osalagate. Yango, au monde a un cas différent avec tout ce que nous on fait. Avec tout ce qu'on fait. C'est ma carte. Elle est là. Elle est là. C'est-à-dire, je suis en ordre. Je suis en ordre. J'ai une fiche là-bas. Ok? Mes frères et sœurs, tout comme na niveau oyo keno mutupo apusa na pembeni na yo abetelo lisolo moko mabe, il faut abanga. Faut abanga que sona na memeli tadi lisolo oyo ya bêtise te akokota te. Les gens vous manipulent facilement. Les fans vous manipulent facilement. Et facilement ba ko corrompre yo pour na $10, $50. Qui ne finga sala mutu mabe tamola na image à mabe a mutu. Maniké azo piriger même maniké ozana soutien nanga biso to soutenir kaka to soutenir kaka yango émission na biso comment on a les codes de bonne conduite place à mabe to gangi ya maram to beti maboko ya ko accompagner to accompagner maniké wana soutien na biso mais ndenge okobima mama zo leçon. Sarah, pour tout le monde, un dernier mot pour Yonanga tout le monde. En tout cas, tu as dit que tu es la professionnelle. Très bien. Je vais donner l'accès carte dans le terme. Non, on a ça quoi. Tu es la professionnelle. Nicolo, donc il est bon. Tu es la professionnelle. Très bien. Ngati l'ambassade na journaliste. Oh mais maman, c'est non mais maman c'est normal parce que na salamon nini. Français. J'étais ému de voir que Bakangi Sarah, mais UNPC a envoyé ses avocats. Ses avocats. Et puis aussi, Ezana Bandeko Ebele. Ndenge Bamemakabiso parquet wana nous les journalistes. Logiquement, Ezana processus biso tozali na direction mobimba ya discipline ya makambo ebele oyo koki ko gérer biso. Mais des fois parce que toyebaka ba droit na biso te, des fois parce que tozalaka en ordre te. Voilà pourquoi ba komema biso pe lokola bantaba parce que bozo se comporter lokola bangulu toka bona saratola. Toka bona bisa. Toka bona. Toka bona biso. La différence c'est ça quand même. Au monde donc il faut ça msala. Na ndenge donc sengeli. Tunangani na olela. Nani singila. Nafana na singila boy. Na business mais na yote ke singila ye. Singila ye. Ape singala mbote. Tadi. Tovandi na epe aboye ape singa mbote. Wala ngasko. Charisme. Business class. Dobiso nyozo pandenge moko. Ozu lokolo. Papa, oko panda biso makolo. Panda ko ina titomi. Panda, na titomi na sac nango. Na chesko boy tati. Nzambe nanga. Na ena bude na tara garçon. Et lancer mwindu boy. Twande moro donc. Tadi. Avion pe atterrissage amataki na kilote. Là zana voyager na kilote.
na chaussette na lipapa. Na lipapa. Ndenge na tambolaka. Azaki na kagula jaune. Mais ce qu'on a un avion, allons les nerfs kagula tika na short mo pemba kitoko. Ah tadi na fandi na bi oh ben sans potote oh. Ah banali solo. Au Mbebo. Charisme. Tadi avion atterrissage. Oh. Les à la business tobima libosoti. Tobimi pe chacun portera sa propre charge. Amon ka batu baye bazui moi petit valise na zaki na mo. Na mo tuté. Soubou. Na zongi pe le lendemain. Les aka na koti ba page Facebook tamsono. Na mo isko photo ya garçon au devant ni lobby. Oh bienvenue Singila à Kinshasa. Ogangi. Ngabi Singila o wapi? Ofoni na miso lobby zela. Na bele la adasa yaka. Lui c'est qui? Oh maman mais c'est Singila non? Hey, pitié pour moi. Pitié pour moi. Baratara la kaka boye na raté Jésus-Christ ka boye. Hein? Na fanda kinayi adasa bi mama. Yo ebi Singila te ngabi mwana nga. Na sali pe charisme nazo bude nazo mimona nga nanga tadi kozanga koyeba liwandambo mais Bruxelles Airlines façon que c'est un bon nanga oh si na vendre la business pour na vendre na ba grande personne et non na ça la perte ko rater vidéo et puis na Singila Sarah lobi le kalelo et puis Bruxelles Airlines na fout ça cher Sarah tokabwania wa lobby et le kalelo na kanda Singila bandela tout bandela voyage bandela voyage moi-même je veux m'occuper na makambo etali billet lobby ko le kalelo Sarah to la bientôt malo Belgique ou bien France bon tokabwania